Si tu es dans la joie, pousse ton cri de joie pour le roi des rois. Allez, koso baby red, kosi baby red, commenciamo la ruby red, igwe. Allez, koso baby red, kosi baby red, commenciamo la ruby red, igwe. Koso baby red, kosi baby red, commenciamo la ruby red, igwe. Allez, koso baby red, la ye ataru, commenciamo la ruby red, igwe. Eba mi gba Ọlọ́run tóbi, ọba ńlá ọba tó ga. Eba mi gba Ọlọ́run tóbi, oh, eba mi gba Ọlọ́run tóbi, ọba ńlá ọba tó ga. Eba mi gba Ọlọ́run tóbi, ọba tó ga. Igwe, 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 igwe. So baby red, go see baby red, commenciamo la ruby red, igwe. Go so baby red, la ye atoru, commenciamo la ruby red, igwe. Eba mi gba Ọlọ́run tóbi, ọba ńlá ọba tó ga. Eba mi gba Ọlọ́run tóbi, Jamais que ça la beauté. Mama, likam nini na yo? Komi liboma ngobo ma papa na yo non. Mwana mobali ya kokoza la papa na ngai te. Jamais oui aza papa na yo. Non. Akokoza la papa na ngai jamais mwana mobali oyo. Azo menacer violer ngai akote la kanga na chambre chaque fois pona violer ngai. Na lingi na yeba nani papa na ngai. Yebisanga soko yebisinga papa na ngai te na komi boma sikoyo. Sikoyo oyo azo tenter à violer ngai aza papa na ngai te. Jamais. Papa na nga koko sala nga mabe oyo te. Yebisanga papa na ngai azali wapi na lingi na yeba nazo mérité na yeba. Oh mama akanisi lisusu. Mama akanisi lisusu. Mama abotaka. Mama abotaki na maternité. Ndeko mwasi mususu pe abotaki une jeune fille abotaki. Bazalaki na même chambre. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre? À suivre. Et voilà. Mama na bébé na ye, jeune fille wana pe na bébé na ye. Kasi na tongo moko boye. Na tongo moko boye ndenge kaka tongo etanaka. Oh mokolo na mokolo eza na makambo na yango. La Bible déclare ne te vante pas de lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Oyebite mokolo ekoki kobotela yo nini. Tozolala na makambu tozolamuka na makambu nzambe nde nzambe. Mama tala boye bébé akufaki déjà. Bébé akufaki na butu. Bébé azopema te, bébé azolela te. Likambo nini na mwana na yo. Bébé azopema te, ozassure azopema te. Azopema te. Malembe. Zela na benge infirmière, benge langa docteur. Non, malembe. Malembe, problème ezate, to bongisa biso mibale. Calme-toi, hein? Tala, omoni bébé na ngai oyo, hein? Naza na posa kobokola ete, papa na epe na yebi ete, hein? Mwana mobali oyo atie ngai zemi awangani zemi na ye. S'il te plaît, zwa no bébé na ngai obokola ye. Pardon, koganga te. Pesanga bébé na yo akufa, oyo akufi, yo zwa bébé na ngai aza na bomoi, s'il te plaît. Tala ndenge basala ki échange. Jeune fille alobi, mobali oyo atiaki ngai zemi, awangani zemi. Na ebite na kobokola mwana oyo ndenge nini. Yo zwa mwana oyo ngai na bomoi, ngai nazwa oyo yo akufa. Et voilà alobi na tongo. Na tongo mususu mama alamuki. Na bébé ya jeune fille wana oyo aza na bomoi. Ndenge nini mwana mwasi azalaki na moni ete? Mais yaka nenu. Nazo mono nde bébé oyo, hein? Na moni clair te? Batala boye. Aïe.
bebe aza ya kokufa. Bebe aza ya kokufa, mama na ye akendaki, nayebi epai akendaki te. Donc ye azwa bebe ya jeune fille wana oyo papa na ye amonanaka te. Papa na ye asondolaka zemi jeune fille alobi naza na mbongo akobokola ye te. Pesanga bebe na yo akufa, yo zwa bebe na ngai. E bebe yango basalaka échange ye yo. Mama pe azwa ya na ye na ndako ya libala pe abokola ye. Et voilà papa oyo azo tenter à violer, azo kotela ye na chambre chaque fois maman akozala te. Jeune fille alobi ce qui na continuer na menace oyo. Papa oyo ako risquer à violer ngai mukolo mosusu. Il faut na menacer ye wana bimisi mbeli cette fois là. Oh ezali pasi. Ozana makambo ekufela kayo na motema. Bien aimé loba yango. Ebele ya makambo ekufela kayo na motema. Nzambe ayebi. Nzambe ayebi nyonso. Nzambe ayebi situation na yo. Nzambe ayebi epai yo uta. Nzambe ayebi yo zali nani. Oh nasala nini kosala eloko te kima na église. Kota na église moko bondela Nzambe. Oh benga José de Jésus moto na Nzambe. Bosolola, tosolola, toyokana tosambela. Jeune fille alobi o aza papa na ngai te, laisse-moi partir. Ye wana azwa valise na ye, ndenge ye wana abimi na ndaku. Yo za mama na ngai te oyo pe aza papa na ngai te. Tala ndenge abimaki akei. Ayeba mama na ye te, biologique ayeba pe papa na ye te. Oh nalingi na yeba papa na ngai nani, mama na ngai nani. Nalingi na yeba. Oh ezali pasi. Makambo ezali ebele mama oyo sala na vie. Papa ezana makambo ebele o sala na vie. Kasi nako bondela yo par la compassion du Christ. Culpabilité wana kotikala nango jusqu'à quand? Oui ndeko mwasi ozali yo mokote. Ozali na Nzambe. Yesu Masiya azali wana. Kaka ndenge ye aloba na liloba na ye, je ne vous laisserai jamais. Akotika yo ata mokolo mokote. Je ne t'abandonnerai jamais. Akosundola yo ata mokolo mokote. Et je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du temps. Pas une semaine, pas un mois. Oh Yesu alobi akozala na yo kaka une année te pe 5 ans. Kasi alobi tous les jours jusqu'à la fin de tes temps. Oh ye akozala kaka wana. Bien aimé makambo mususu ezokomela biso na vie, tozokanisa lokola Nzambe azali te. Oh tozomona lokola Nzambe abosani biso. Tozomona lokola Nzambe asaleka biso, bui Nzambe aleka ngai akoma na ye na makambo ya bato mususu abosana ngai. Bien aimé ba situation mususu ezokomela yo na vie olobi Nzambe yango azalaka te, soki azalaka pona nini nga nazo vivre boye. Bien aimé ba situation mususu oza ko traverser olobi oh non, nami boma kaka yango nde solution. Bien aimé ba situation mususu ezokomela yo olobi natika bo Nzambe, natika makambo yango pe ya Nzambe na sala lokola ba misusu. Oh bien aimé, kotika nenu Nzambe te, benga nenu José de Jésus, kopengwa nenu te. Poison soki okufi, kasi kokende kokutana na bato mususu na lifelo, makambo mususu ezozelo na lifelo. Na lifelo moto, pasi pe souffrance, posa ya mai pe graissement des dents, douleur, pasi koya lisusu makasi.
conseiller d'onction, asenga kaye mbongo te o. Yesu yo yo yo, kanga monene. Asa monene, asa monene, asa monene, asa monene. Yesu yo yo yo, kanga monene. Asa monene, asa monene, asa monene, asa monene. Yesu yo yo yo, kanga monene. Yemangange, monene, monene, na koko yeba ba prix na binos ndeko mwasi shwa eza te mwa ndambo mbongo azalaki nango ake na hotel mais oyo botie 10 000 francs na koko pesa bino ata ndambo te ata mwa 5 000. Non, désolé, ce n'est pas possible. Ba prix na biso surtout ba week-end faveur ezalaka te. Na mona un peu, oui, okoko mona ba chambre na bino. Okoko mona ba chambre. Mwanda mbwa mbongo azalaki nango ndeko mwasi alobi na luka ne fût-ce qu'une chambre na lala. Ye wana na hotel moko ye wana akei kovanda azwi chambre kasi okovanda mikolo combien okovanda combien de jours na chambre ya hotel. Est-ce que mbongo yango ekokoka mbongo yango oza nango combien? Ndeko mwasi mayele esili na kati ya chambre après midi mobimba kolela na kolela butu mobimba tongo mobimba nalobaka ntango nyonso mai ya misu na yo eko résoudre problème na yo te. Mai ya misu na yo ezali solution te. Nani kuna oui eza réceptionniste. Réceptionniste ye wana pe aye elle y essuie, elle y na savon. Ah, ezali pasi. E wana za kokanisa na ndaku na bango ndenge bazalaki. Na papa, na mama, baza kolia, baza komela. Mama pe abomba secret. E papa pe papa malamu. Oh, ambiance ya kitoko. Papa ye wana azali vraiment ko arrosé. Ndeko mwasi azokanisa oyo azalaki papa malamu na ngai. Oyo azalaki papa modèle na ngai. Bien aimé mutu aza mutu. Mutu aza mutu makanise koki ko change ye à n'importe quel moment. Ezanga réceptionniste kota. Ah bonjour. Bonjour. Ndenge nini olali ndenge nini nalali bien. OK. Na ko rappeler yo ke lelo mokolo ya suka, hein? Hey nzam. Et quand mbongo déjà esilaki ofutaki lobi lelo na 11h faut bima. Oh pasi. Excuse-moi, ça va? OK nayoki. OK, nazoya kosolola na yo na réception kuna. OK, nazoya kuna na réception, hein? OK. Mbongo afutaki mokolo asuka moi une semaine ya sali mbongo esilaki lobi lelo na 11h esengeli ya bima a libérer chambre mbongo esili mayele pe esili. Ah ma sœur na lingi na solola na yo likambo moko. Ah pasi. Oui nazoyoka. Awa eza penza malamu te okokoya na chambre to solola. S'il te plaît. OK, quelques minutes nazoya. Ah ndeko mwasi mayele sili abondeleli réceptionniste afukameli na bondeli yo na kombo na Nzambe. Nazane sika mususu akokende te babengani ngai soki lelo nga na bimi no telo na kovanda libanda pardon.
naza na esika te, naza na ndeko te, naza na mutu te, pardon, nayebi koza na motema ya bana na nzambe, oza mwana mwasi lokola ngai, s'il te plaît, sunga ngai, nayebi te na ndenge nini oyo nakokosengela yo sunga nga. En tout cas, oyo eza vraiment pasi, eza vraiment pasi difficile mpona ngai. Ok, soki nalobi natika yo olala lelo, ebongo lobi kasi lobi okofuta ndenge nini? Ay pasi, soki nasali yo faveur lelo, lobi okofuta ndenge nini? S'il te plaît, nga pe naza travailleur awa, s'il te plaît, nasali yo faveur lelo, ebongo lobi okolala wapi? Lelo lala awa, na pe ata mokolo moko na bakisela yo, ebongo lobi okolala wapi? Ndeko mwasi aleli, réceptionniste abengi camarade na ye moko. Ndenge na expliqué yo, nayebi ke yo zali muninga na nga moko yo koko yede ngai. S'il te plaît, zwa mwana mwasi ya vanda ta na ndaku na yo quelques jours. Pardon. Bien. Ezali teke naza na boyi ko yede ye. Mais nayebi ete asa étrangère po na nga, aza mupaya, so na memi na ndaku na ngai. Oyebi musala na ngai ndenge na bimaka, na ndaku etikalaka yango moko. Nayebi ete nazobanga. D'accord. Mais aza mupaya, c'est vrai. Et pas na yo, mais na aza mwana mwasi malamu, nazo sentir na motema na nga, aza penza mwana mwasi malamu, aza na besoin aide. Pardon kotika ye libanda te. S'il te plaît, zambala liboso ngai na senga yo faveur, s'il te plaît. Ndeko mwasi atali epe, ok, ça va, ça va. Ça va, mais nga nazala ko bima tango appel na yo ebengi ngai, bon, soki na uti epai nazo kende course na koya kozwa ye. Ok? Oh, merci beaucoup. Merci chérie à moto. Merci tout pour toi. Yo po eda ngai te, s'il te plaît. Na kene no course, moko. Ndeko mwasi wana pa bimi. Réceptionniste a aidé mwana mwasi oyo azangaki esika ya kolala. Et voilà mwana mwasi yango pe ake ba course na ye, asilisi ba course dans les après maye kozwa. Ndeko na biso aye na ye. Aye na ye na ndaku. Na ndaku na ye pa ya vandaka. Yaka to okota. Ok. Awa nde pa ina vandaka. Oh, bienvenue na ndaku na ngai ya muke. Ça va nzambe apambola yo penza, merci. S'il te plaît, tolembi, namoni na tambusi au trajet moulaye. Ok, ça va okota na ndaku. Zela. Zela otika saki na yo, comme ça, tovanda o se reposer. Omoninga musala na sala kaya na vanda na pe na ndaku mingi te, musala ngo en tout cas problème ezate nga na ovanda na nga na surveiller ndaku. Musani osalaka. S'il te plaît, ok. Yo za pressé oyeba makambo nyonso boye, mema valise na yo kota. Ndeko mwasi alobi musala salaka. Azalaka penza na temps ya kovanda na ndaku te. Ye kaka libanda. Ye wana zotia maquillage bongo ba robe ngo robe Ok, yango lataka boye mikolo nyonso, musala ngo kenda wapi? Okenda wapi? Na ke musala s'il te plaît. Ok. Okoya na butu oyo. Na sûreté ke na ozonga na butu. Na tongo kaka. Na koya te na butu okanga porte malamu. Allez, batela ndaku malamu, na omona yo, ok, Allez, lobi na tongo. Allez. Ye wanake, ye akei. Yango musala ngo nini akendaka 18h. Kaka lobi na tongo. Ndeko mwasi pe ye wana azo brosser, tongo ango pe umelaka te butu ango pe mokuse. Allez, ye wana zongi. Ok, bonjour. Ye wana aye na tongo. Asala musala nini yango? Asala na réception ya hotel, asala wapi na restaurant. Nazo comprendre yete. Musala ngo nini asala ka butu ti tongo ngolo bani.
banda nakendaki na ndako wana eyebisaki ngai ke asalaka akendaka na ba 18h 19h aya kaka lobi na tongo nayebi te mosala ngo ya ndenge nini koloba te ke aza prostitué yango nde mosala asalaka hey! Nzambe na bomoi donc aza prostitué aza ndumba no eza place malamu te mpo na ngai ya kovanda koma na kokovanda na ye fo nabima ndako wana oyebi fo nabima na kokovanda kuna te oui ndenge ose décidé obima mais oyebi te pardon s'il te plaît une minute non oyo nasalaki nasi nasali le reste eza yo moko soki okobima soki okovanda soki okotikala soki okopumbwe soki okozinda na mabele yo kaka nga nasi nasali par na nga napesi yo esika ndeko mwasi mayele esili nazovanda ndako moko na professionnel de sexe une prostituée ndumba est-ce que ndako ekozala penza malamu mpo na ngai je ne me sens pas à l'aise oh mayele esili des fois ozovanda na bacondition moko oyo motema elingi te bato bazoyeba te pourquoi kasi yo moko oyebi pourquoi laissez le temps au temps de faire son temps tikela tango na tango esala tango na yango oh nasala nini kosala eloko te ebongo mwana mwasi yango na bakamaradi na ye nzambe na bomoi yoka ekiri na ye nzambe tio d'échappement ekosa te na bakamaradi na ye ekiri na ye cigarette nde cigarette bangi nde bangi agene kuna suka mwana mwasi wana ye azobeta lisolo nazwi mopaya ndeko mwasi ye wana pe atala bo amoni moninga na ye bonjour Bella nazalaki na ndako namoni eza ya kokanga oyo camarade na nga nayebisi yo on a betelo lisolo ok bonjour te mwasi kitoko oza kitoko oza original yoka ekiri na bango nzambe nzambe nanga mwana mwasi ezolekela ye ekiri ya bato mito esalaka te elekeli ye azwi kaka cle akei ekiri ya bato wana suka ale nzambe ezali penza pasi bato baboya changer na vie baboya changement na vie ok oye merci merci excuse-moi koko zelanga moke libanda nalobi zelanga moke libanda naza na mopaya eza pasi ezali pasi aye na client na ye wana nani omoni yo olobaka nde mingi yo ye na ngai awa te ngai lisusu te komotala ye te nalobi bongo te na bimbala liboso kota vanda babandi kopesa ye cours première leçon ndenge bamelaka bangi wana première leçon deuxième leçon agene troisième leçon kindumba prostitution ndenge babima wana mibali première leçon kaka ya bangi nzambe na ngai ya benda kaka kumoko mutemelingo kweya te nzambe bambuma ya mabe ebebisaka bambuma ya malamu ekiri baza koya ekiri eza koya wana nani oyo eleve na nga ti pasi pasi bato misusu baza kosala misala oyo bakanaka te na vie te bende ya suka ya kobenda ya suka eza première leçon tika ya kende nzambe na bomo bato ebele bazosala makambo oyo bakanaka te na vie
Ozo sale loko yoyo souhaita kate na vie. Oh, la Bible déclare, j'ai fait ce que je ne veux pas et je ne veux pas ce que je fais. Oyo za kolinga osala ozokoka kosala yango te, kasi oyo za kosala oza pe kosepela na yango te. Oh, benga José de Jésus. Première leçon ya pamba. Première leçon ya pamba ya bangi. Yoka ndenge makambo ezosala nzambe na bomoi. Première leçon ya bangi. Yoka makambo ezosala. Yoka pratique nango. Somo. Comment élever l'icône ya Jésus est puissant, Jésus m'a sauvé, il est digne de louange Shiloh. Laisse-moi le louer, il est Seigneur, il est digne de louange Shiloh. Mwana mwasi ayabo. Hey, nzambe na ngai yo. Bangi komo sala makambo. Yoka première leçon. Ezali pasi. Eza bien. Na moni okoko bini yo yebo bine. Oye kolango wapi? Ngana yoka miziki obandakala. Ngai na yebi miziki obandakala. Sepeli lese simbi. Zongelanga miziki, zongiselanga yi. Leçon numéro 1. Oh, pasinde komwasi akomi komela bangi. Akomi komela bangi. Oh, babebisi mwana mwasi oyo. Mwana mwasi ya bato azalaki malamu jeune fille ya bato. Oh, esika ye kovanda tala makambo baza kolakisa ye. Oh, pasi mingi, pasi. Oh, ndeko na kokondane yo te na vie oza komene. Vina yo ya bakwiti, vina yo ya bangi, vina yo ya kindumba, naza kokondane yo te. Kasi naza kosenga na yo kaka. Naza kosenga na yo kaka obenga José de Jésus. Benga moto na nzambe to solola. Comme ça to solola sur ta vie à toi. To solola sur makambo yo za kosala. To yeba dans 2 ans ekomemela yo nini. Dans 5 ans vina yo ekozala wapi. Tola kisaye loko nini nzambe azako zelepai na yo. Pe loko nini Satan azako luka ya vina yo. Satan azo luka nini na vina yo. Nzambe alingi nini, quelle est sa volonté dans ta vie. Oh pasi. Oh pasi. Nako kondane yo te ke yo zali moto ya masumo. Oh nako kondane yo te ke yo kokota lifelo. La Bible déclare pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Ecclésiaste 4. La Bible déclare pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Onde komwasi akomobeta masolo. Oh, nazomona Marie Misamu wawa na papa Wemba. Oh, naza komona tala. Omoni boy bomona ndire bobina te. Ndeko mwasi omoni mikate zobota na mabele. Mikate tala mikate ndenge zobota neti manga. Mikate boti na mabele. Mikate pe botaka. Ngai yebaka teke mikate pe botaka na mabele. Diambe bandio sala makambo. Makolo barticulation passe. Wapi barticulation makolo. Barticulation te genou genou diambe bandio sala makambo nango. Oh ezali pasi. Première leçon anakaka leçon numéro 1. Et bongo yoka jipa camarade na ye jipe lele titi. Wana jipe longue ou bien ni naba sapato ezomona na te.
Oh monde à part, oyo ezali penza mokili mosusu. Oyo Sodome et Gomorre. Mulunge, c'est là, pardon. Nakene matanga Marie Misamu, balobi bakokunde bembe yango lobi. Pasi, bisinga Marie Misamu azalaki mwana papa Lutumba. Ezali pasi. Omoni nde mikate ezobota na mabele. Tala mikate ndenge ezobota, pardon. Botika na buka na lia, na buka kaka moko. Mikate ya moto ezobota na mabele. Diambe komi kolobi, se komi kosala ba effet. Ezali pasi na vi oyo ndeko mwasi yake iko kota nesika ke ko vanda. Oh pasi. Bolukela ye maya malili, bosalela ye poto, bolukela ye loko akolia pona kuitie kita. Nzambe. Bato ebele bakoma na misala oyo lelo bazako regrete. Ndeko mwasi okomi na nzela moko komi na vi oyo komi ko regrete. Mena kati na yo ozali mabete. Ozali mabete na kati na yo. Au fond de toi, tu es une personne merveilleuse. Mais tango bato bazako tala yo na libanda, bato bazako finga. Tango bato bazo tala yo na libanda, bato bazako seka. Bazo yebate vi na yo ezalaka ndenge nini. Kasi na lobi na yo ndenge ezalaka, okoki ko zongela yango. Okoki ko récupérer yango. Nzambe na ngai. Okoki ko récupérer vi na yo. Zonga sur la bonne voie. Pasi, botikanga na kende na ngai matanga Marie Misamu. Nzambe na bomo. Première leçon ezosala makambo. Première leçon ya bangi. Deuxième leçon. Kindumba prostituée. Fiyo yo memeli ngai awa. Fiyo wana zosalela nga lolendo alingola kisanga nini? Jeune fille yo memeli ngai alingi na yenga te ebandi ndenge ni. Azawana. Oui, azali awa. Nalobi akokende pa ite titangu yoko ya kozongisa nga mbongo na ngai. Calme-toi. Calme-toi, nazoya wana te, nazoya, OK? Nazoya na hotel wana sikoyo nazoya. Ateki epa ya mutu. Deuxième leçon, la prostitution. Esengeli obanda kobima pena mibali. Esengeli obanda kosala lokola ngai. Esengeli obanda kosala lokola biso. Nalobi mbongo na ngeza liyo api. Calme-toi te. Calme-toi. Yoza mutu nanga. S'il te plaît. OK. Leki nanga. Wap yaka na otosolola. Yaka. Nalobi izala calme. Tozo zonga siko. Napesi yo 5 minutes. Pasi. Deuxième leçon. Problème ni zanini. Yone no sala viyo te. Na eko bonde la yo. Nalobi oko sala yango ko bimana ye ou bien ko bimana ete. Lika munini. Pardon de konanga. Please nini. Pardon nini. S'il vous plaît nini. Nga nasi na zwa kimbongo na ye. Nasi na zwi $200 na ye. Yo fo bimana ye. Nenu na sala ngote. Nenu na bimana mibali te. Pardon. Ngolo banini. Yo nenu bimana mobali te oui. Yo yebi mibali te. Yo za vierge. Je jure devant Nzambe na yebi mibali te. Nenu na bimana mobali te. Zela. Non, zela. Donc na ba neo yo nyonso tina ajo yo sanango. Yo za vierge yebi mibali te. Obimata na mobali moko te. Nenu te na vinanga. Vinanga yo yebi yango te, pardon. Tikanga makambo wana vino na yebi yango te. Wana yakibo mwana wana. Obi ba tala. Omoni eza s'il te plaît. Na kopesa yo mbongo. Nga na lobi yo ndimaka kosala oyo ya lobi osala, OK? Tango koyana ndako to kabola mbongo, komitungisa te, calme-toi s'il te plaît, tozonga na kati kosala ngabo ete, pardon. Nebi fio yo te na kosala makambo te likamu nini? Yo nani Vierge Marie? Boni boyeko? Ou bien osala yango ou bien na bengano na ndako nanga yaka. Nzambe. Deuxième leçon. Kindumba. La prostitution. Ndeko mwasi aleli. Ndeko mwasi azolela. Nani akoyoka mongongo na ye. Esika okendaki kovanda.
esika okendaki kokota ndenge pe okoma na makambo wana lobi nango ntango aye na tongo mbongo yango $100 ya nini? Kasi mosala osalaki te? Mosala nini? Mbongo bapesaki ngai lobi ya solo nga nakanisa kozosala jete $100 $100 oyo ngai soki 160 ki combien wana? Merci. T'en fais pas. Yebisi ngai abimaki hier nini? Akenda ineka na tongo. Siko sepeli na musalango. Tika mama. Omoni na ko sepela mbala sima en tout cas. Na ko sepela ngamu kona sala choix. Ok. Problème ezate ndenge na lobi koko banda pe quelque chose. Na buto soko lingi pe na koko branché. To bima ko? Te ngai na okokana ngai te ko bima ba place na bino bokenda wana makelele ya musique te toza na fête moko ya bien. Okomesana yo landaka ngai c'est vrai? Oui, omesana. Merci. S'il te plaît. Yo okomi mutu mususu. Tala ndengo komi. Nani wana ozoloba nanga? Nalobi ko bimana mibali te sans protection. Oui. Ba relation nyonso kosala, mobali nyonso kolinga yo, il faut se protéger. Il faut préservatif ezala. Ce qui protection pour préservatif ezali te kozwa mbongo na ete, ko bima pe na ete. Wana nini? Troisième leçon. Wana troisième leçon. Bango wana pe babimi. Ezali pasi. Via bana basi. Via bana basi, via bana mibali. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Réjouis-toi de ta jeunesse. Nzambe aboite. Nzambe alobi, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais, sache-le, un jour l'Éternel Dieu t'appellera en justice. Nzambe alobi elenge sepela na bolenge na yo. Kasi yeba mokolo moko Nzambe akobenga yo na esambiselo. Na makambo nyonso oza kosala yo kosamba. Na makambo nyonso oza kosala yo ko répondre na ba acte na yo devant l'Éternel. Vie ambiance ezalaka bien o wapi elenge o wapi ambiance ezaki toko. Yobi batu babanda ambiance. Yobi batu babanda vie oyo ya ambiance. Na bao babanda avant bango na bao babanda avant bakota mabele. Kasi lelo bazali wapi. Vie oyo eza na suka te. Kasi ezali nde na litomba na yango. Eza na mbuma na yango, eza na bénéfice na yango. Bénéfice na yango ekokoma trop tard, oko regretter maintenant eseleki. Jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Réjouis-toi de ta jeunesse, mais sache-le, un jour, l'Éternel Dieu t'appellera en justice. Ndeko mwasi ye wana danse wapi encore yekolo danse. Encore yekolo danse. À ça maîtriser première leçon, deuxième leçon, troisième leçon, quatrième leçon de ba sortie. Abandi ba sortie. Eza na bandeko ebele basepelaka te na vie oyo basalaka. Baregretaka ti ndenge bakoma na étape oyo. Ndeko yo regretaka. Nalingi obenga. Benga numéro yango yo. Benga José de Jésus moto na Nzambe mwana na nkolo. 089 29 99 538. Tomeka ko solola. Tomeka ko décortiquer. Tobeta noni lisolo ya vina yo. Ebandaki wapi eza kokende wapi. Est-ce que oso meki ko réfléchir et pas ibomo ina yo ezali kokende?
Oh pasi. Ye wana ekosomba. Ye wana sombi, ye wana aleki. Aleki nzela. Pasi. Ekiri mabe ekiri oyo. Ah bakomi pe bapire. O penza pire yetu. Makopa. Ma copine, mon copain. Wapi yango yo nazwi penza te. Binisa nenu te. Yaka. Binisa te malembe. Posa non kufa pardon s'il te plaît. Posa makasi binisa nenu. Bango wana babandi. Babandi kosala masolo. Akomo tindaka yake ndaka kosombela ye bangi. Ayelaka ye. Bango ba développaka. Ndeko mwasi azwi penza jeu. Ekomi ya ba leçon pratique. Ekomi ya ba sortie. Ezali pasi. Milinga likolo ya milinga. Boki likolo na boki. Nazali kaka kosenga na yo. Na vie oyo ozali na yango nalobi na condamné yo te. Moi je ne te condamne pas. Na condamné yo te. Kasi nalobi ebele ya bato bazosala ba vie oyo balingi yango te. E soko lingo mettre fin na yango ya kato solo la. Talatina na tiaka numero na se pona to sunga bino. Pona to yebisa bino ke Yesu alingi bino. Pona yebisa yo ke Yesu alingi yo. Dieu t'aime beaucoup. Et puis azo sepela na vie oyo zali ko salate. Bien aimé yo ebi bato ebele combien bakufa. Bato ebele oyo yo yebaka na bomoi na yo ebele bakufa. Et parmi bao bakufa pe ebele balekaka ona yo na molamu. Bazala bato malamu na ba sœur na ba frère en Christ pe bakufa. Kasi yo nzambe bombi yo na bomoi kino lelo. Eloko nini yo futa nzambe okorompa nzambe na nini? Ndeko mwasi azako bina. Yeso ka koti na piste. O sepela na eti. Oko sepela na ye na piste. Wana diamba ezako beta. Bino bozolo bandeko mwasi ayebi ko bina. Ora yebi ndeko mela diamba. Yoka milinga ndenge zo sala. Oh pasi. Oza spécialité. Tindenge lelo oza envie. Oza no spécialité. Bandeko mibali pe ba monaka te. Oyebi ete ayebi yote bo yebani te. Tio d'échappement ya bo. Oezo bimisa milinga lokola soki nini. Kendo linga ete. Ona ko bongo lise motema. Kende yenda obongo liso motema. Le changement c'est un dénominateur commun. Le changement est salamaka na bandenge nyoso. Na kote na yo tout comme na kote na ye. Ndeko mwasi aza ko séduire. Danse na ye zo séduire. Oh, cette vie n'a pas d'intérêt, n'a pas de bénéfice. Vie oyo ekopesa yo eloko moko te ekomema yo nulle part. Ndeko mobali kuna kao. Alobi oyo kaka ngai. Oyo penza ngafo nazwa kaka fi oyo. Ngafo na récupérer ye, il faut. Amata kita lelo ngai na ye. Alingeli e déjà boule. Oh, pasi. Spectacle awa terrible. Namoni omoni ndeni. Na ko récupérer na suka. Na azama bete, hein, c'est une belle fille, très belle fille. Oui, très belle fille na misu na yote. Omoni ndeni. Na benga yaya ao. Te ngolo banini. Te namoni to zela na suka et puis non, zela. Ndeko mobali yo ana pa boti courage.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir. S'il te plaît, nazalaki na posa na yote. Mwa minute muke. Ye wana pe aza kosolola na ndeko mwasi. Ndeko mwasi ye wana pe na babangi na ye na ba cigarette. Ye wana azobeta bière. Ok, merci, au revoir. Azwi pe rendez-vous. Bandeko mibali. Bandeko basi balobi mutambo ekangi. Mutambo ekangi deja moko. Ye wana pe ali na piste. Alongoli kiti na ye ake kuna. Mutambo ekangi. A changé table. Bible lobby dans le livre des Galates, tu courais bien. Tu courais bien qui t'a ensorcelé.